Ah, bah ça, l'autre. Si vous savez, moi je continue l'itinérary. Hein? Papa mon lien, babaluki basali bangoni. Derrière ça, faut bango babaluki basali bangoni. Hein? Quand tu as un conflit, tu vas combattre. Tu as un problème, tu vas merci, moi, moi, j'ai fait mon travail, je ne changerai pas. Bon, c'est ma belle bassine à bangoni. Robert Wazali, Robert Bazoumanai. Robert Azana Kissawa. Bato Bomi Batouana Kissawa. Hein? Un homme de Dieu. Litonga na salango awa na Congo. Monsieur, oko salango te ana réseau de mon. C'est là, olobo da passe. Rwanda ngana ko kende na Rwanda te, Goma na ko mate. Arte gangama sana mboka na biso. Plus de 16 millions ko violer bana. Na mwana na mokili, mwana 6 ans, bazo violer na papa à 50 ans. Bazo boma bana basi na biso, je ne peux pas aller là-bas. Non, non, quand tu as été boquet, tu as été opinion de mes amis, moi je suis pasteur. Na bandeko tout ba Rolanda biso na 3W Congo France. Merci na mo boss Mesedi Dipumba, merci na batu tout ba soutenir biso na ko bossa te Pauline Ngengo, na ko bossa na te Mame Meline Zemba Motema tous pepele ya mbetolo lo tozana prophète Ngefa après ko zané pas ko follow mide ou emisi ba polémique ebele ba te belé na ba commentaire na teng ba commentaire ba te belé ba lobby ko prophète Ngefa porte-parole ko follow mide mais biso ko zeleka les 13. Mais à donner son prophète qui pas mamba profite l'omidé te mettre au mamba politique mambo zo sala nginda na mboka na biso après ko bimisa Vital Kamerhe makambe belé na bimisi Vital Kamerhe o ba te belé ba ko boya maintenant prophète qui pas bonjour. Bon, merci Mouna na bonde la mukia na komona tata pe na mwana na molimo sa amepa na siliki ya. O siliki ya. Na siliki makasi parce que na mani ba commentaire faut très bien dire aux combattants. Bino bobundaka libanda bobundaka na Congo. Ba combattant balesa yo ba combattant. Yo kana bisa yo. Babundaka libanda babundaka na Congo démocratique te. Pe ba combattant ba babo. Vi na biso za na risque na ngonga nyonso. Na tango nyonso na seconde nyonso ba ibango bo. Ya mibale ko fo la mida diable te. Ngayo na zo bisa bango mwana nanga molimo za papa Wemba. Et puis ce papa Wemba ko kingai mbe akufa te na loba ngomba na mbala parce que na bisa papa Wemba vis-à-vis boy. Ko keneso kendete la mort est devant toi. Hein? Tin orchestre kende parce que ba sacrifier. Ma soeur so na pauvre papa Wemba na ko bisa bino te. Til kambe salem. Ko fi Olomide à toi na gbepa o ko porte-parole na non, non, comme porte-parole, il n'est pas combattant, commentaire, comme porte-parole, porte-parole gouvernement. Est-ce que vous porte-parole à gouvernement? Hein? Comme tout le monde, il y a des Jacques Ndala pas à Kounat. Pourquoi nous qui dans le coup bimissé? Jacques Ndala, tu as un molimo, moi dans la musique à tout. Ah, il y a un autre les athées. Aux hommes, tu as Moïse Katoumina de Jacques Ndala. Mais nakolo bana Jacques Ndala, tant que tu as caméra bimi, pourquoi tu as Jacques Ndala quand tu as bolo? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je suis pour tout le monde. Et pour les Jacques Ndala, c'est pour tout le monde. Et puis quand on a Jacques Ndala, il doit être quitté hier, sauf que tu as des deux heures solo, parce que Jacques Ndala a détourné, a bombardé, a zoqué sa mototé à cause de la vérité. Nous refusons la dictature. Pour accueillir une union sacrée, il y a des civils. Alors il faut que nous ayons une union sacrée. Il faut que nous union sacrée. Il y a des civils, Jacques Ndala. Azali Congolais, na kotala makambo ya Jacques Ndala, mikole zokoya, neti pour le binangai, na kokende na prison, na kotala pe Jacques Ndala. Taki Congolais. Merci pour le Congolais. Alors, yango na lobi boy. Tant on déco azali na beaucoup de problème. On ne doit pas sacrifier notre frère. Moi, je suis pasteur. Moutalobi, Abi et Talibi sauté les 13 to Monica na poto. Les Camboté.
Kofi pe okende poto te. Kofi akokende poto te à cause de la justice ne va condamner awa na Congo. Et puis bokeba et okende par sursis. Je vous dis la vérité. Hein? Parce que ngai na bundelaka moto nyonso. Hein? Na bundelaka moto nyonso, c'est notre frère, on ne doit pas lui sacrifier. Les messages c'est là vos familles. Ce qui dit comme ça, tout sangana tout solo là. Yem tape ça ko les lots de mission so faut tennis ya soda. Tennis. Mais non, tennis militaire avant Kofi. Tennis Kofi. Mais là tennis militaire avant Kofi. Kofi ne yakena akekuna mais ba jonki yo bateka ngo partout na poto. Te mettons okeka kuna mbala moko apesi ba veste mbala moko. Non ngai oyo abateni ngai akala ba émission akala na lataka ngo pona ko soutenir famille. Mais ça ngo sauter na ko tout de suite. C'est ça qui ne pas Kofi. Les lots c'est qu'on a dit modèle na. Tant on pas Kofi ko kuta la tennis militaire. Ouais, avec tennis militaire non. Chokoli lo tango pesa na bila taboé. Botika biloko wana ko tia polémique na sika likambezate. Faut faut que poto. OK Côté à polémique qui était n'a pas Kofi a payé 50 000 $, a bimisi ba milliards était, ce n'est que normal tant que Moussa Nzamba côté pas na yo, au robima, au dans le transport na été, ce n'est que normal. A du peu veste na ya payé c'était na cravate na j'ai prié pour ça. Et là le Congo ko Moussa Batouté. Ozomona, ezo Moussa Batouté, là bozo bossa na beta forme kala. Na yebi ngala. Te zona bisayo, na moto ya forme kala. Moussa papa wemba, hein, c'est moi na ngai. Et là on a tiqué dans les bilamba. Eza loko mona ko ba veste ba nini ba sanga non ozomona bongo ba polémique wana oyo ezanga tina tokene ko sulana tune obetaki musique na Rwanda pona nini alobi ete arena boboyaki na beta musique kuna alors ngala ba komata mabe ba kombata ba yinio ba kombata ba bi lelo ndongo ndoza babulu ke na obeta na poto mais yo ko beta su na poto te so tel ba commentaire ebele ba papa na ko beta ba so la yo ne yesu pe ba so na lobi parce que vina ngala bokati na commander so. Pourquoi vous avez battu monsieur, je n'arrive pas à comprendre. Il faut rester un effort. Ça combat dans la Congo. Ça combat dans la capitale, il y a la République démocratique Congo. Oh, on a la gang à Moutou, on a la gang à Kinshasa, la tête battue kaye. Babo Ketchu, babo. Monsieur, on a dit ça yo. Vérité. Commentaire au sein de côté. On a la lutte libanda. Comme on tient la polémique dans Boketchu, ne saute sont mes frères. Non, on tient la Boketchu na soya. Boketchu te na soya Boketchu te. Opinion na ngazali ngai moi c'est pasteur, et c'est un homme de Dieu. Lutte ngana zo salango awa na Congo. Monsieur oko salango te ana rezo bien moi. C'est là, au lobo da pasteur. Na lobi ana rezo salango. Au lobo da pasteur. Pasteur aza pona monde entier, roté apena Rwanda pona batba ka maloba yanga. Sio te ngana Rwanda pona ni. Bosco Kofi ke Rwanda ba. Sio te ngana Rwanda pona ni. Bosco Kofi ke Rwanda pona ni bola. Sio te ngana Rwanda ngana ko kende na Rwanda te, goma na ko mate. Arte gagama sana mboka na biso. Plus de 16 millions ko violer bana. Na mwana na mokili, mwana 6 ans, bazo violer na papa à 50 ans. Bazo boma bana basi na biso, je ne peux pas aller là-bas. Kasi batela ndemba combattre. Na ko kende kuna te. Ko finga te kuna mamoni o mabe. Ko finga pas ngala mo. Ko finga tomba moni ke ba yinyo lisusu. Ba combattre. Ba yininga basana ni. Ah, basala relo te. Siko soko ba yininga ba usana ni. Moi je continue liti na ngai. Hein? Papa moliere ngo ba baluki basali bangoni. Ba derrière safu bango ba baluki basali bangoni. Hein? Quand tu as conflit ba combattre na ngai je m'en fous de. Un problème n'est pas monté. Merci moi la moi j'ai fait mon travail, je ne changerai pas. Bon ba ça ma belle ba ça na bangoni. Robert Wazali ba okanga Robert ba tuma na. Robert azana Kinshasa wa. Ba to bomi ba to na Kinshasa wa. Hein? Ba grand criminel ba za na Kinshasa wa. Ba général ba sisi ba to na Kinshasa wa. Ah okanga bango. Hein? Ngefa sali mosala na ye. Na kepa ya mwana lokola mwana nyonso, on a solaki na ye, o ibika Nzambe. Na za na droit pour soutenir koloba parce que yeso aki pour bato malamu te, aki pour bato nyonso mabe. Ba za vie. Merci prophète, ngapa to continue biso to da biso mba mo to sa ta 20 minutes. Lelo otala, botika biloko mosusu. Lelo yo kana bisa eloko moko. Botika biloko mosusu oyo bino bosala. Loba na bango, biso te, biso za ba journaliste. Mboka moko te. Et droit de délivrance. Ou bien salir le mouvement na batalibanda te. Ezaka bato bakana kati. Ah, da batalibanda to tika bango to tala. Na tuni yo. Ke bango basala ko basala longwa. Na lobi
Kabila longwa na moto moko te na ba combattant nalobi combattant fendi nalobi bango effet na bango pression na bango Kabila dégage parce que bayebaki na ba Union européenne na ba américain na biso moko oyo tosalaki mosala na mosengo que son nom repose en paix au peuple boyaki yango mouvement oyo ezokende sikoyo diaspora bazali kobundisa libanda non awa tangelanga nano ministre moko diaspora kanga atia boloko na poto tangelanga yango nazobisa yo bagénéral bakendaka mikolo basone bango kuno bakanga ye batia na poto na kati ya boloko bana na façon na bango babundaki po tozwa libération mais libération ne sont pas libérés ezali loboko ya mwasi na mobali misabi 500 esangani mpona toluka qu'est-ce qu'on pourrait faire na mboka na sebe. Moi je vous dis aujourd'hui notre pays est juste un otage c'est un otage tozali ata na zotoka ni courant ni mai ni est-ce que on est temps faute ya nani faute ba dirigeant on va diriger biso alors biso to pesa bango pression na peuple so to na bomoko les gens sont divisés bato ça la conférence de presse et pas ministre de la justice par rapport les lots de citation na mboka ngo justice on est au kende des poids des mesures Vital Caméra bimi batbaye batena na bimi si le ba combattant ba répondre bango baza ko ba ba combattant oyo non Vital Caméra la ba traître ngai démon na ke pas c'est ça fallait pas c'est ça ngai diable mais ce que le ngana le bani mais bango ba loba parce que c'est comme ngai na kata terrain bango ba koloba qu'est-ce que je peux dire. Et c'est là je ne dis rien. Par rapport à Mboka, la citation, notre monde Vital Caméra n'est bimi. Papa nga nazo bunda Mboka na ndenge na ngai, bango bunda ndenge na bango. Parce que bango tia. Tu as vu d'ailleurs à Vital Caméra. Bango tia conflit moko na sike ko salate. Il faut ne pas combattre ba vendre karaté. Biso ne vendre ka 24 heures 24 heures. Biso ne doit information micro tout à la source. Et puis sur Kanda. OK, mais oui. Parce que na ko risque vie na ngai bango ba dia ba biloko na bango kuna na makambo na bango ba bunda ndemso to bunda karaté. On peut me poisonner à tout moment. On peut me faire du mal à tout moment. Papa, yo va dire que un combattant, un combattant, non. Dans le ministère, ça choisir problème pour soutenir. Il y a Piana, Fali, Poupa, Ranson, choisir problème pour soutenir. Papa, ce sont les Congolais. Ouais. Oyebi, somme 111, 113, verset 3 et lobby. Comme ma foute, ils ont moutu à rond, puis ils ont quitté la bilamba. Bala bandeko na biso même fabricant singa beta ki wala ko beta te il fallait to que na négociation osomona parce que combattant ba neloko bazo silika à cause de ba comportement ya musicien mabe na ba haute trahison na bango mutu mo tanga komi commentaire abi tala défendre mo kumisa ko fabriquer ko faza légende o te ba jibe na ba were obi ba baza na se mona ngaite wa muta ba ngala tala ba commentaire ngala ye pona ba commentaire muta tango ko commentaire ko sala ngai loko te ko faza légende ba jibe baza nani oh nani wera za boy wera mais moi je te dis la vérité ba boyango nene ouais ba bengi légende ouais ba bengi l'icône il y a la différence entre légende et l'icône donc on fait qui jibe jamais yo ko comparer les lots par exemple Kofi Olomide na jibe jibe écoute musika te na wera zela ngana loba tout na hotel on peut comparer jamais Kofi Olomide na Lwa Makiadi on peut comparer Kofi Olomide il faut qu'on ait une comparaison nango les lots tozali on peut comparer Kofi Olomide les lots oyo na kati na Papa Wendo te ce sont les légendes parce que fierté ya mboka oyo na musique alors yazali ki fanatique te ezali biloko réel lelo oyo grand légende c'était Papa Wemba Kei yango totikali awa na Kofi Olomide soki on comparer JB jamais on comparer Fali na Kofi te parce que Fali abimé par Kofi azali l'icône Fali azali l'icône azali légende te yango mona Kofi Olomide nenga Fala za icône JB icône donc JB icône wera icône c'est ba légende te disco place mona ba JB yo ya kasi na lobby boye Fali azali l'icône JB l'icône wera l'icône Ferre azali l'icône alors Kofi est une légende parce que Kofi Olomide c'est Papa Wemba à part Papa Wemba otala yeba viona to longoli bango qui fait la fierté on va sur la débat pona yo Kofi Olomide aleki JB aleki wera naza porte parole na bango te je dis biloko tozali okala biso loko moko omona basai na nzambe
nakena balicone ya mboka oyo ba légende c'est papa Kelani Pata c'est lui qui reste resté tokena ba légende na mosala na Nzambe hein on va comparer na bango to bani tambulukoke hein to longo na tambulukoke to kwei sikoyo na ba mukuna to kwei sikanini na moto ya Sainte-Marie wana to longwe to kei na ba mama olangi to zongi to komi na ba Soni Kafuta to zongi ti na suka ya bango kwa balikoni wana ya bio tout to kei na bango nani mais to so kende te na bisa yo tara yo moko mama to placer yo moko tengi to placer ka yo moko to na likon na likon oleki la ligege nani oleki mutatre voilà na kwa biso lelo comme ya gege pour comme pasteur c'est moi avec des illes on m'a demandé c'est le barrière sur na na lobi yoka asa likon parmi likon ngai na Deniles quel likon hein motazali populaire meneur de masse ozomona na parmi likon petit innocent na kati ozomona petit innocent attention aza likon na kati hein yo bala nyonso beloko mataka pe kitaka ozomona emataka pe kitaka eza ndeko okotika libela te ba misebe ba mata ba kitaka ba mati ba kitaka okotisa ngai tinole musicien te na tuni ka ba kitaka tala le wonde ba Soni ba renyaka le Soni zo renye tala ba mukule ndenge ba renyaka mais atika chance lo ba wera ba kana succès yo kana bisa ko kotisa ngai ba wera na chance lo ba wera ba jibe ba na succès ozomona ba mosusu bi ba bimi ba kei ozomona sani quoi soki moto azali on nzambe ba pesi yelo quoi il faut qu'on applaudisse nous ne refusons pas hein papa misapi ya mitano nyonso ekokani te na Koffi Olomide a succès ozomona hein Koffi Olomide a succès na rapporte pas ya Koffi te so ba wera pe ba na succès merci pour faire ce ba beta Jesus la musique ni ba jibi ba beta yo kana musique wala biloko te tozalaki awa solekana ozolanda na cité awa ozomona discussion wera na jibe farine yango lisusu Koffi pe sala malisusu yango lisusu ezinda moto na stratégie na moi je ne suis pas là kokota sanga kuna te tunanga makambo mboka merci prophète ngefa lelo to komona a Denis Esanga na papa na biso mboso mbutu na kati ya nini me bate bele bele na genre comportement na vie na abi nanga ezali nini ezali parlement moko ya Ngotobobo parce que la charité de l'économie commence par soi-même parce que président parlement azali troisième personnalité en république surtout quand on dit présidence président Sénat c'est lui le président du parlement au cas de vacances chef de l'État directement président du Sénat comme chef de l'État ozomona na constitution ba tout base la modèle oyoka Denis Esanga aweleli Ngefa aweleli rame ya Ngefa Denis Esanga aweleli sabotage ya Ngefa pour les besoins clouer ngai à cause ya Koffi pe na ko boya ko sala émission internet na ko boya nyonso ye je reste Ngefa ozoka na lobby Koffi a kofuta ngai te so toke na sop Denis Esanga OK Koffi a kofuta ngai ngai mission ya Koffi hein il y a deux alors il faut que ba être la charité mais on commence par soi-même quel que soit Denis Esanga bibo ba mbongo oyo bato bazoko yiba to ko soutenir yango te siko directement président parlement abani ko finga ye hein alobi ya en faute hein président parlement motabandaki ay ko finga ya avec Bélécan comment ko finga père de la famille un responsable Denis Esanga l'homme d'état l'homme populaire on finga di boso bato bo ya ba zongi so abi c'est toi qui es délinquant et voyou va ta idée pèse ba bim ta faute ya Denis Esanga ozomona je peux pas dire de pèse ba banane Baba, distant hier, Mbosso a ko finga Denis Esanga. Bango bazalaki te. Qui a commencé? Hein? Qui a commencé? Ozomona. Ça dit quoi? Parlement, ils ont besoin de voter bango. Ils ont besoin de voter bango, pas modèle. Ils ne sont pas modèles. Il faut président ça l'arbitrage, on a parce que comme conflit moko na kati ba député. Alors, on biso to monyango ezali soni pasi pe mawa mboka lokola Congo makambo nyonso wapi. Un président il y a parlement. Tala, tata Mbosso babu. Abani na Mobutu. Azaka mukusi ndenga azali. Azongi na Kabila le père. Kaka ndenga azali. Azaka mukusi. Azaka vraiment mukusi. Azongi ti la Tshisekedi. Achandate. Mbosso biso bana mike ba bébé, Mbosso wana azaka kaka ndenga azali. Il faut de l'expérience à vie. Hein? Il faut de l'expérience à vie. Hein? On dit banjir mais pas Nzambe. 1 Pierre chapitre 1 verset 9, 3 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre
3, verset 9. Les injures sont condamnés par la loi. Et puis, Denis César, le gars de Yankee Akala a fini le Parlement, a bimi a compris les frères, ça a dit un grand voyou, c'est Mbosso. Et puis, si malamouté, parce que Internet est allé vitesse, tout est un langage, un langage, un homme de temps. Il y a un journaliste Internet, il y a un coup de homme d'État, un modèle, il y a une façon de parce que pour le moment, le Parlement a besoin de fonctionner, il va aventurer. Merci prophète, le fait de si ça a besoin de questions, moi, je suis les lots, tout le monde qui n'a pas quitté. Tout le monde qui Willy Bakonga va quitter, ou va quitter 3 ans. Tout le monde a Vital Kamerhe va quitter 20 ans, va quitter 13 ans. Tout le monde va quitter. Nous nous obétama ah nase biso makambo na biso kendaka bongo ore kendeka go ka pe pour lobito la to la muki le loso moni to la muki bo oki le lo Vital Kamerhe va pesi nini poste premier ministre. Est-ce que mona oyebi ke Vital Kamerhe a eu des détenteur de pouvoir parmi parce que mon tassai ba négociation biso ko granté so po yo kiamo et là ba minere yo tambola déjà. Ouais, merci. Faut y que Vital Kamerhe a qui détenteur de pouvoir. Il y a un moment où il directeur cabinet, il faisait ce qu'il voulait. Il volait ce qu'il faisait. Alors ça m'a camounenga ni pas ça dans le côté mais tu sais qu'il a pété les plans. Tu sais qu'il a pété les plans. Il a mis balai à côté na bolog. Il faut Vital Kamerhe à moto mokete. Négociation, il y a Vital Kamerhe pas bima même chef d'état africain ba côté. Accord ba kebe ko sala yango awa na Kenya. Mais o abiso ba yeba ki te tout le monde ba conférence et ça la ma ah ba lobby ba accord ba kana ko signer na oyo na Kenya. Ezaki nini? Tu sais que de 5 ans Vital Kamerhe comme appelé président 5 ans. Hein? Ce qu'on a constitué dans Bisso. Le coup, il y a Vital Kamerhe contre prison. Il a déjà écarté na côté il y a président de la République. So babi misakende na nini présidence so misakende na nini abimi na ordonnance présidentielle grâce présidentielle abimi na mafia kaswa za nini ta ko postuler postuler te ezali ako postuler parce que violation la loi hein car cour de cassation et kotake yango ako le kate la mi balé le premier ministre ako comme premier ministre c'était on a payé aux fonctionnaires on to kotake ce qui dit tina fait donc ça dit quoi parlement koufi sénat koufi et puis gouvernement est koufi parce que elle est vraiment inacceptable un voleur devant le gouvernement mais à quoi il battait à côté de la prison de Guinée a foutu conscient mbongo mais na lobby $500,000 et pas Kamerhe azate muna to moni na Kivu na mboka kuna est-ce que ba infiltra mbongo na cave bandi ate ya Vital Kamerhe mona ki yango na mission na bino moto ndengo na premier ministre président de la république lobby lo na tonga ataki 26 provinces sur akimi ne kwa wili ba konga konga to kondima yango te est-ce ba conférence peut sala ma ozoni mango ba konzo ba sala conférence yani ba sala ba mascarade ba sala par rapport ya nini ya ba sala conférence par rapport ya ba nini mboka na biso ba bazo bima kaka bo ende ba oyeba te ndenge ni avant ba bimisa prisonnier liboso président akoyeba yango ya mibale ministre ya justice bazosala conférence garde sceaux akoyeba yango mpe ekei na baprocureur ekei kuna na prison ezali ma mascarade ça dit quoi mouna le pays ne fonctionne pas la justice ezate c'est bon basenga bazonga wili bakonga zonga prison Vital Kamerhe c'est quoi wili bakonga zonga prison mouna wili bakonga na Suède moto akomi na Suède Vital Kamerhe rien namona moto moko abimi azonga sur la prison parce que namoni oyo moto ministre oyo a détourné ya mbongo ya coronavirus Eteningo asali 2 jours longondo akomo longondo asali 2 jours Eteningo longondo asali 2 jours na makala abimi sans conscience oui bakonga na 1,500,000 o asali manœuvre na ye 1 million ya mbongo ya l'état o bakimisi wili bakonga Kamerhe abimi na 57 millions de dollars. Vous regrettez juste Akufa. Na regretter parce que Akufi innocent, parce que ngana ebaki makambo eko suka bongo. Il fallait ça pas continuer vinaï, mais babomier inutilement et le long Vital Kamerhe Zaliban. Merci prophète Ngefa, message nous repèse dans la diaspora tout bazolando ou le loba komi contre nayo, tout balanda ko na likambo ya diaspora te. Comme ngai problème na diaspora te. bato nazali problème ba koma na bango ezaka bongo ti. Tu sais que la musique Kamerhe na boloko parce que au sati jeune. Mais c'est lui le chef de le premier juge. Bon bah ben moi bien. Na ba c'est lui le chef ouais bango te. Il contrôle tout, ce que ba sali yeni. Ba ko sala Tshisekedi ni. Yebi ba sala ba ko sala yeni ni non to tika ko bang sala bilo musu ezate. To zo bunda na cause moko réel
tozala badivergence te ekopesa biso malamu mbala moko te ekoluka sikoyo jour ekosuka nini badiaspora botikala kuna boyo batikala awa ekozala malamu te po alire oyo okende boye faut faire beaucoup d'attention. Hein? Moi, je te dis comme porte-parole, on a besoin de ya mboka oyo. Hein? Parce que tant que bazo kende boye, nalobi batope bako se rebeller ah, on a sentinelle papa. Ézéchiel 33 verset 7. OK? Mouya ya complice. Moto ba Uganda ba kotia ba mouya ko azowanga na meto moni, chef d'état mona Museveni, azo sa conférence de presse naé, awa na armement na ça dit quoi? Le pays ne fonctionne pas. Hein? Le pays est en escroquerie. Ça dit quoi? Ton Luka moyen à paix parce que Mouna, je te dis et qu'on risquait que la diaspora, la kotika na poto, bon et puis à Congo, la kotika la awa, bon et bayate et qu'on pèse sa malamu. Hein? Parce que bilo connaît ce qu'il est déjà. Bato bazo loba loba. Hein? La soeur dit ça qu'on pèse sa malamu. Tant que bayate bakita en aéroport, bakita kawan. L'aéroport njinite. Batala kate oya vanda kate tenali nengo na te hein ala mukamati ekopesa malamu awa pe babi bango kuna biso kuna to eloko bo tozo bundia cause moto tika ba dispute inutile batika ngefa na kati ngefa zali homme de Dieu ngefa zali porte-parole sentinelle ya Congo oyo nazolo ba vérité poto luka paix numéro de contact pour aussi ça numéro de contact na ngai 0 nazolo ba Boye, numéro d'angaï, sur le 0043 89 610 49. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, on finit une malédiction. Ba fini na likata na prison ke na bango. Tant na kota ka prison ko tala bato na ke na. Maintenant seulement bien na ba commentaire malédiction. Mais c'est le problème état li bango, commentaire bango ke bango la koni. Merci. Merci aussi Sinabiso, merci na Pauline Ngengo, merci na prophète de pas de peso chance les loto partager na ma mignon saison de Canada Samboka na biso. Merci na bato tout ba diaspora tout ba landaka. Parce que so bato so ba ini kofi, faut bato tout ba ina kofi. Mais Jacqueline la photo landela dossier wana. Jacqueline Ndala to ko ta dossier, Jacqueline Ndala. Ne ba no so ba bimi. Ba bimi fo Jacqueline Ndala bima, poto état de douane bino pas Jacqueline Ndala na mundele na nani Jaman akende kala oh Masaro Masaro ndatikali Masaro ndo Kamere na Holanda ite ndiko Kamere Holanda ndiko Kamere ni Kamere za congolais makila ba congolais Kamere n'est pas congolais il est un burundais ça bengi sonde ko fa bengi sa ko kete tika polémique ko bila suka ngala to kutali chokolilo de mon conseil ndaka chokolilo yo sala chokolilo wewe wapi to chokolilo atajibe mbangu merci à notre Andibino, ma mère Miline Zemamotema, tous pépélés à Betolo, Mwana Beto Kouten Balasima, émission Royana, Congo France. Merci. Congo France. France.com, site Yatolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com.